Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour la grande famille. Bonjour Balandignon, soya BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Et si que vous aimez les binos partout dans le monde. Voilà, famille du Bota, bonjour. Mpoï Chou, bonjour. Shalom, 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 shalom. Bandeko. Mpoï Chou, beaucoup de nous solo là. Voilà, oh mon Dieu. Sango ya pasi, sango ya mawa, oye komeli biso, na monde ya artiste na biso. Je crois bandeko boza déjà na kacha koyeba sango oyo yango maman BBCP. Pourquoi pas ete azangisa ko informer na ba landi nyonso ya chaîne na biso ya BBC Mpoï. Mpoï Chou, famille Bota pe boyeba sango oyo ya artiste na biso. Na kombo ya papa Richard Mukoko auti pe kotika biso pe ya sona. Je crois batu bakotuna batu bazotuna mama BBC oyoki sango yango oui toyoki parce que na uti pe kobenga na webisi kobenga batonton mondio déjà ndenge nini parce que ngala linga te koya kodoba eloko oyo na maîtrise te vu que non réseaux sociaux pe ezalaka na lokuta mingi. Monaki azaki na film moko na Belgique Télévision na titre nini susu oyo totaki kotala dernièrement awa nzambe nanga bokomi nanga na bacommentaire bandeko nzoto nazolenga bocomprendre nga. Voilà nauti kobenga ba tonton Mondiba natuni tonton Mondiba est-ce que vraiment eza ya solo? Tonton Mondiba confirme nga oui eza ya solo ba kimeli pe mbango na minute oyo bazowelisa pe kokende kuna mbango natuni est-ce que abeli mais apparemment à répondre nga apparemment habilité azaki en bonne santé. Alors na ebité tozozela ba koma na confirmer te que non abeli to azaki hôpital ou quoi que ce soit non na o ba ebisinga balobi que non apparemment azalaki bien. Nde bazo welisa bakima nanu parce que sangoye kaka keno akufi ba ebite ezani nde bazo welisa bakende bakoma après nde tokoyeba akufi nini bandeko molimo na epema na kimia kaka na moment oyo tozo préparer ba le 29 na biso kaka na Seigneur Jésus molimo na epema na kimia liwana épée et interpellé na ba opé batikali toza ne loko tokoloba mingi te. Les artistes et comédiens aza mutu moko oyo ngai natala kai air moko pe achaka bato ba micro air moko donc azaka sans polémique. Franchement azaka vraiment sans polémique. Naza pe ne loko na koya koloba ebele te mataki ekitaki. Pour votre information, ce qui est vrai, notre artiste et comédien Richard Mukoko atiki biso. Na bengi kane na uti koloba na bengi parce qu'il fallait na benga. Na okiko yana bando kotatone bande ko toyoki wana za ba fausse information wana oza mopanzi sango te. Mopanzi sango ya kana bana toyoki na conditionnel te, il paraîtrait te. Na likambo liwa luka ozwa o eza ya solo. Ce qui est vrai à Koufi. Ce que tolobi que non muto a Koufi, question kolanda abelaki, pardon, abelaki. Kabongo pe biso pe totuni abelaki. Balobi que non apparemment azalaki bien, mais tozo ki melambango kuna to kende koyeba eza nini.
Pour ceux qui abela qui sûrement tenye petoye bango kaka sur les réseaux sociaux, ba artiste et comédien ba bomba ka sous maladie te akoloba ke non, ba tia ba 1 euro ba 10 euros ba sunga muninga na bango soki azwa na hôpital s'il s'agit peut-être que non ba soins médicaux ba belela ka ba koma na bango ko belela pona ko sa nini pona ko sunga ndeko na bango na hôpital s'il s'agit peut-être que non maladie eza ya ezoluka soin moko ya likolo et luka ba soins médicaux moko ya likolo ya ko peut-être ko déplacer mutu ba comédien ba bomba ka lisusu te et surtout pe ba koma pe na aide ya mama ya première dame na biso mama Denise ba o bazana ba carte. Alors maladie ezara lisusu eloko ko bomba te et comme eloko ka ke na ba réseaux sociaux de bouche à l'oreille eh bo tia cagnotte mutu azana hôpital bo tiele boye bazana besoin boye et comme nango pe bongo magé mususu pe ba bombaka. Alors ceux qui pe abelaki to nge pe to yebaka ke no azobela bocha mbongo pona boye so ba déplacer toyoka ki pe eloko wana te ya koloba ke non il est malade, il est souffrant azan hôpital et voilà toyoka ki angote toyoki karambala moko ke non akufi na pa nanga mama BBC j'informe na bandeko o balandaka mama BBC famille Libota ke non comédien na biso ya pas jouer na famille Libota Richard Mukoko atiki biso molimo na yepe manakimia. Mais maladie, ce qui a belaki, ce qui n'est comélier, ngana bino to yebite, to zela ba tonton mundi baba keikuna, to ko benga susu bango kaka nga mama BBC na ko benga susu na fans out na yeba eza nini, to ko zongela susu bino awa. Nga personnellement na lingana nga ko ya na makambo ayo ya liwate, je n'aime pas. Mais lokola mama BBC déjà bato bakomi pe ko tuna mama BBC za ndenge nini? Mama BBC follow ba yango na pe toza kaka obligé akoya pe na sango wana. Alors c'est au moins ça. Artiste na biso akufi moyen pe na sala promotion na mini chote ya koloba ke no bande ko toza na événement na biso kaka moko ya le 29 non peut-être na émission mususu nde na kolobela o eza juste kaka communiquer o eza esali pasi ya tozaki ne totala ki na film mais je crois nani émission na koya nango na ko cha peut-être place o ya jouaki comme ça bato ba mona ça fait mal. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Pour l'angaï, na lobaka toujours que non, liwa ezaka eloko moko boye interpellaka toujours biso bato ototikali. Liwa soki oyoki mutu akufi interpellenga, interpeller yo, interpeller biso bato ototikali. Biso ototikali nde to mitala sikoyo ye akeizi asi nzela na donc esili pona na minicho biso ototikali nde sikoyo toza obligé sikoyo ya kobongisa nzela na biso tobongisa bandeko tobongisa efandeli na biso tobongisa bizaleli na biso. Ngana lobaka toujours ngana ndako ya matanga nazonga ka mutu na koma kondire liboma liwa ya mutu esala kanga désordre esala kanga mutu ekoma nga mabe na mona kondire mokili baluki après na eko mona batu bazo fingana ça fait mal. Il est parti. Alors na suki ka wana tozela ba tonton mundi babake soki bazongi tonton mundi ba fort possible a opesa nga information après na ozongi la subino pona koyebisa bino la grande famille likambo eza boye nani comédien na biso abelaki lelo ekoma bato kopikaka ba crise ba biloko yango to koma kolia ba makambo yango ba deko totala pe ba biloko tozolia totala ba biloko tozolia totala ba biloko tozomela totala ba biloko tozolia totala ba biloko tozomela biloko tozolia komi komemela biso ba maladi ba spice ba épice ba épice ba spice ba épice oyo tozolia tozonini ba ndeko totala pe ba biloko wana parce que ba crise cardiaque komi ebele na kena ngona cadre kaka ya conseil parce que toyoki mutu kobela te tozela. Parce que tonton Mundi wabi maman BBC, il paraîtrait que non, il était en bonne santé. Zelana comme akuna na okiko kosa yote. Alors mingi ezaka crise. Apika ki crise. Crise. Hey, on lui mon épée manakimia. Alors la grande famille,
Tous à toujours branché sur BBC Mpoi TV. Mes condoléances na artiste nyonso, mes condoléances na famille Libota, mes condoléances na famille na Enyo, na famille biologique, mes condoléances na ba fan na ye, mes condoléances na batu nyonso balingaka ye, mes condoléances na ba connaissance na ye. Voilà. Alors, nous allons dans quelques temps, ce qui est mon Dieu a Pessingaï position, nous allons la bino. Merci. Je sais que non, liwa oyo, eza liwa ya biso famille Libota. Bellevue TV tokufeli. La événement oyo toza nango tozo préparer Bellevue TV ekufeli. Nazokanga ka mutema, naokanga mutema, naokoka te. Nakangi mutema bandeko, naokoka te parce que matanga oyo eza ya biso. Bellevue TV ekufeli. Tokufeli famille Libota, tokufeli. Nakangi mutema nakoki te, tokufeli na événement oyo. Toza nango le 29. Toza na événement le 29. Juge le mois 26. Okufeli Nzambe. Oh, Jésus. Seigneur asimba motema. Parisha mukoko azali mutu na biso. Azali mutu na biso auti ko jouer na Bellevue TV. Na bandie miso bande na koki kakate. Na koki kate. Mais to sande nini. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé, Seigneur. C'est Dieu qui a décidé. Bellevue TV to kupeli Nzambe. Toza na bomoko to garder prière. Toza na prière. Toza na prière. Toza na présence Nzambe. L'événement na biso eza le 29. Nzambe simba mitema. Oh Seigneur.
Sonhava